Mbote na balandi nyonso ya Kelly Joyce TV. Bandeko bolimbisa penza pona voix. Santé za bien te nazoyoka bien te me nalingi kaka nasala mwa video oyo pona kopesa message na ndeko nyonso to oyo ya kotala video oyo. Nalingi nayebisa bino bandeko. Sango oyo nazoya uti kopesa nga mawa. Moma oyo tokomi nango bandeko eza moma ya distraction te. Tolongwa na distraction, tolongwa na makambo nyonso to oyo ya mabe. Topesa bavi na biso epai ya Nzambe. Tozomona bato nde bazokufa. Bamosusu bazokufa na bamaladi. Bamosusu bazokufa alali akufi. Bamosusu bazokufa abeli te. Akufi ka bongo bamosusu abeli. Donc liwa ezoya na bandenge ebele. Bandeko topesa bavi na biso epai ya Nzambe. Donc sango oyo pena ya ndeko na biso Christian Pemba epesi nga mawa, esali nga penza mawa. Ya komona ndeko na biso awuti kobala kala mingi te na 2019. Ndeko na biso asali libala na ye na 2019. Le 11 juillet ndeko na biso awuti kosala kaka anniversaire ya mwana ye oyo akokisi 2 ans. Le 11 juillet 2020 anniversaire ya mwana ye akokisi 2 ans na ndako. Na ndako bandeko ndeko na biso abelaki te, azalaki na ye bien. Ekomi kaka na ba 5 heures oyo ezalaka bato mosusu bazokende bandako na bango, bato mosusu bazotikala. Nde toyoki bandeko mosusu balobi ndeko na biso soki pa yokaki molunge soki nini alobi te nakende na fenêtre nazwa mwa mopepe. Ndeko na biso ake na fenêtre po azwa mopepe, amela mwa cigarette na ye. Soki pa balukaki mabe, soki pa asalaki nini bandeko, mbala moko akwei na fenêtre. Akwei na fenêtre na 2e niveau ake kokwea ti akufi sur place. Akufi abeli te, eloko moko te, fièvre te, nini te, kaka boye. Epesi pena mawa bandeko mitia siko yo na place ya mwasi wana.